Nzambe yako mona makambo na se ya moi papa. Makambo yo nzambe na ngai. En tout cas. Makambo ya somo penza na oyeba te. Na oyeba te basala nzambe bazoluka nini. Batu o bazomi benga basala nzambe. O kutu mokili ezobenga bango basala nzambe te. Me bango moko bazomi benga basala nzambe. Na yebaka te balukaka nini. Yango na Congo na biso toyebi te. Ba pasteur bazalaka combien? Ba prophète bazalaka combien? Ba apôtre bazalaka combien? Parce que na Congo na biso lelo ekomi kaka tolali tolamuki oya lobi naza pasteur. Oyo kuna lobi naza pasteur. Oyo kuna lobi naza évangéliste. Oyo kuna naza prophète. Toyebaka te. Ba pasteur ya solo baza banani? Ba pasteur a lokuta baza banani? Ba o penza basambelaka nzambe ya solo baza banani? Bandeko nanga confusion eke ezongi na Congo na biso. Na Congo na biso somo lelo tokomi komona na ba pasteur mosusu bakomi kokota buzz. Ba pasteur mosusu lelo bakomi kokota makambo politique. Ba pasteur mosusu lelo bandeko nanga bakomi kokota bikota kota. Toyeba te. Bo pesa biso nanu position toyeba parce que makambo yo faso ezokende. Batu mosusu bandeko nanga ekozala pasi pe mawa. Ekozala penza pasi pe mawa parce que mutu nyonso na Congo alingi visibilité. Ba mona ye, ba sentir ye. Akondima na ye atikata makambo nzambe ka pona visibilité. Ka pona buzz bandeko nanga ye. Somo. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza Toye na pasteur Denis Lessé, l'homme du pétage, hein, la famille. En tout cas, l'homme du pétage. Excusez-moi, ba papa, ba onyo sobolandaka Étoile Inès TV. Bon, bino moko boyebi ye moko mibenga ka bongo. Donc biso peto okota ka ndenge ye moko mibenga ka izate ke no kombo moko Étoile Inès TV a pesiete. Izaka ba kombo ya ye moko pasteur Denis Lessé. Bande konanga ni nezoleka lelo libonma eke zongi. Bande konanga. Avant tokota kuna ekozala bien na niu na ya ko sensibiliser batutu ba nyonso bakoti sika na chaîne na biso chaîne moko kitoko. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien soki ozolandaka oya bino na kombo surtout ya Étoile Inès TV bozala penza ya kovanda. Bisika nyonso bolandaka Étoile bozwa penza bakiti na bino bovandaka. Tango bozo vandaka wana botiaka mwa mai na bino pembeni, mwa jus na bino pembeni, mwa sucre na bino pembeni. Kote mosusu kandenge kendaka talela PR. Soki moni ke non eza nango tongo na pete nyonso na osenga na yo kota olia petit déjeuner. Soki moni ke non eza nango midi, en tout cas na pete nyonso toujours na osenga na bino bokota bolia repas préféré na bino. Soki bomoni penza ke non eza nango pokwa Étoile Inès TV a osenga na bino bokota bolia soupe na yo na système moko kaka ya otolobelaka chaque jour ya otobetelaka masolo na biso chaque jour na système kaka ya tokos makasi. Hein, la famille pasteur de Mama 2024 Gafker to yelibino solution. Bon ba problème ya
trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante, Gavker, tozali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker okosimba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine, bapapa tobosani binote, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis, posaya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, mama, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution la famille. Gavker aye pona lobiko na yo. Gavker aye pona kosekisaka bino la famille. Ebele ya bato na mimoma oyo batali age balobi nga na kobotaka lisusu te. Bandeko nanga na Gavker ata na 55 ans okosimba mwana na système kaka ya kitoko. Libu mosalaka yo pasi, mukongo pasi, makolo pasi, mosusu omona ka nzoto ezo ya minene ozomituna jusqu'à quand oke ba jume oke wapi e osimba nango te. Mais ya tour oyo la famille na eko senga na bino na eko yebisa bino ke na Gavker la famille ba solution eke zongi, ba solution ya kafu ba solution ya kilikili, ba solution surtout ya tokos makasi. Tozonga na makambo na biso la famille. Za ya kobeba Pasteur Denis Lesse. Bandeko nanga makambo somo tolobaka na biso somo penza papa oyo Pasteur Denis Lesse. Toutaki komona kutu nalandaki video ya église na ye azo consacré pasteur moko na église na ye. Yango nanu nalingaki na tuna. Pasteur ango tango Pasteur Denis Lesse. Bon to benga yeka pasteur ami benga pasteur. Tango azo consacra ye. Pasteur wana akolanda lokolo ya papa na ye ki le Pasteur Denis Lesse to akolanda lokolo ya Saint-Esprit wana ezaka motuna parce que biloko Pasteur Denis Lesse salaka akendo binsa banzembo ya bapétage et puis dimanche ye wana amati na cher akomi koteya bandeko nanga babilo mosusu ebandisaka mais lelo na ye awa na makambo wana te lelo penza na ye na makambo oyo ezo ningisa Zaire. Balobi Zaire eza ya kozika na ebite. Zaire eko continue ka kozika aussi longtemps que Pasteur Denis Lesse ozala toujours en vie to moyen ya ko sauver Zaire eza. Bandeko. Voilà. Makambo na biso elelo eza nini? Pasteur Denis Lesse azalaki invité na interview moko. Sikoyo interview na bango ezalaki basé sur la vie surtout ya prophète Francis Tatou. Ebele ya batuto yebi prophète Francis Tatou aza moko pe ya ba prophète oyo ezalaka prophétie Matthieu Kiti, prophétie ya somo père spirituel na ye ezalaka nde Pasteur Alpha Lukalu azalaka na Afrique du Sud. Wana nde azalaka père spirituel na ye pasteur na ye wana azalaka pe miracle ke zongi ba prophétie nde ba prophétie. Bon,
ya prophète Francis Tatou ebele ya bato tomona kaka ndenge asalaka ba prophétie na ye azoprophétiser bato na église boye boye na mwa prophétie oyo aprophétisaki ndeko na biso ya congolais après quelque temps ndeko na biso wana azongaki mpona koloba keno bafutaki ye mbongo baprometraki ye plutôt mbongo ifale bafuta ye bakosela ye makambo ya kindoki ayaki kobimisa bamakambo nyonso na poasa yango esalaki keno ebele ya batu babandaki lisusu kondimela baprophétie ya prophète Francis Tatou. Mais malgré ça, il y a toujours de Congolais oyo bandimelaka toujours ba Congolais oyo bakotaka toujours na église na ye oyo azalaka ye moko prophète. Alors, selon interview ya pasteur Denis Lessé batunaki ye entre lui le pasteur Denis Lessé na prophète Francis Tatou. Nani mutu alataka kitoko, nani mutu ateyaka kitoko, nani mutu ayebi makambo. La famille ezalaki somo. Ezalaki somo en tout cas na interview wana moyena tie la bino ba makambo wana ezalaki te. Pourquoi? Parce que nasi na tie bava ya batu ebele na ba émission on a uti ko sala. Et au créer nga makambo je vous dis. Yango moyena zwa biloko wana nyonso ezalaki te me na landela ki penza interview wana. Boyebi ke na kamwaki na mituna ki penza ba question. Bible zoyebisa biso que ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Yango Bible yebisaka biso. Analyse nanga ya lelo ezate ke na o ya ko juger le pasteur Denis Lessé. Non, mais soyons au moins des réalistes la famille. Parce que biloko mosusu foto loba. Soki biso tolobi te, to gardaka. E rosunga batu mosusu te. Ezana batu mosusu bazo tambola par ignorance. Ba oyeba te ke non oto sa les amabe. Batu mosusu bazalaka bongo. Il y a de ces personnes yebi ke ozo sala mabe. Mais akoya ko yebisaka yo te. Pourquoi? Parce que ayebi ke soki na yebisi lobi to après lobi a rosunganga te. Alors, ezana batu mosusu neti ba biso ba kronima ma kronifati ezala musala penza na biso ba vérité moko boto bimisa. Koyoka pasteur Denis Lessé. Je sais que aza papa moko alingana ye ba buzz. Aza papa moko alela visibilité pas possible. Mais eloko zo kamusanga eza koyoka makambo papa Denis Lessé abimisaki. La famille. Yo omibengami musala nzambe. Et puis kotala kutu église na ye Arche de Noé wana. Il y a tant de personnes. Batu bazo kota na église wana. Mais kotala biloko azo bimisa na omituna batu o bakota ka penza na église ya pasteur Denis Lessé. Est-ce que bazalaka na conviction ya Saint-Esprit ou ezalaka kaka pasteur na biso aza star? Peut-être na nzela na yebiso peut kozala bastar un jour to ezalaka nini. Parce que c'est dommage et regrettable la famille, insupportable surtout, de voir un pasteur azoya kosa la comparaison na pasteur mosusu to prophète mosusu. Balobi entre vous deux qui s'habille bien. Mais il fallait voir le pasteur Denis Lessé. Non ngam tunalataka kitoko. Prophète wana kokokananga te ngana lataka ata bino moko. La famille. Façon zomi kumisa. Ngana te ya kitoko, ngana te ya, na te ya kapenza kitoko ngana yebi kote ya. Prophète wana yebi kote ya te, prophète wana yebi makambu te, prophète wana boye boye boye. Boyebi ke na vanda ki na lobi en tout cas mokili oyo ekomi kokende na suka. Yango na lobaki na ebandeli na Congo na biso toyeba te qui sont de vrais prophètes, qui sont de vrais pasteurs. Toyeba te parce que tokomi ko vivre na ignorance. Nga penza eloko ezozongisanga na sima. Eza nanu kotuna na église ya prophète Denis Lessé. Église wana, église na ye wana Arche de Noé.
batu oyo bakotaka kuna bamonaka makambo o Denis Lesa asalaka na ba réseaux sociaux to bamonaka yango te. Ata na église na ye wana, parce que toyebi ke dans chaque église il y a toujours des anciens de l'église, il y a le serviteur, les évangélistes. Bande konanga bawana nyonso bamonaka makambo ya pasteur o ndenga osala te. Est-ce que pasteur Mobimba o penza tangaka Bible, pasteur oyo penza azalaka na Saint-Esprit, pasteur oyo penza azalaka dirigé par le Saint-Esprit, akoki kokota babengisi ye na ba interview pona kokende ko dénigrer musala nzambe mosusu omati pe okomi pe na mozindo ya ko dénigrer mutu? Est-ce que ça le maka? Bande konanga na yokaki nzoto malili. Je vous dis la vérité. Na yokaki penza nzoto malili. Na landaka mosusu ba makambo ya prophète Denis Lesa. Soki pasteur, soki prophète. Na landaka ngo de temps à autre. Mais ya turoyo. Bande konanga na yokaki somo. Na yokaki penza somo na lobi nzambo za wapi. Yango Bible yebisaki biso ke non attend de la fin ba faux prophète ba rozala ebele na ba faux pasteur ba rozala ebele. Mais ata soki oza moi faux prophète, soki faux pasteur, il faut kako salango publiquement à l'œil nu comme ça. En tout cas, eza somo bandimi penza église wana na ebite. Soki bazaka ka bandimi moko ba yebani na bango baebi makambo ba osala to eza ndenge nini, parce que c'est pas possible. C'est pas possible bandeko na ngai. C'est pas possible. Na oyo kanzoto malili la famille. Ok no sala comparaison yo pasteur Mobimba ba obenga yo pasteur. Ok no sala comparaison na pasteur mosusu to na prophète mosusu wapi? Et puis makambo wana osala ngo wapi na émission yebi ke émission o ndenge za boye ekotambola yango kana visibilité azoluka yango visibilité baluka ngo na makasi boye. Mais pasteur Denis Lesa ça mutu moko déjà oyo mokili yebi. Je ne pense même pas que pasteur oyo akoti kozala lelo lisusu na besoin ya visibilité mokili yebi. Azalaki kutu prophète moko bando pesa ba prophétie jusqu'à ce que ezalaki na prophétie moko ya lokuta yango aboyaki lisusu kozongela makambo ba prophétie. Mais soki penzo lobi ke no yo lisusu na makambo nzambo lingi yango te komi benga pasteur te. Ata soki na église ezala bandimi mosusu ba bando kota sans ke ba yeba ndenge nino zalaka. Vaut mieux okata na makambo église wana otikela batu oyo bako servir nzambe na busolo ke batu mosusu ba se perdre na banzela na bango à cause ya bizaleli na yo e ozala pasi penza pe mawa. Basali ya nzambe to salela nzambe s'il vous plaît na busolo, parce que nzambe oyo basakanaka na nzambe te. Lelo koti ko sala bisala yeba ke ye moko kaka ye moko nde azalaka na pema na yo na maboko na ye. Quand ndenge zo mataka, moi je me rappelle, je connais un papa moko banda kwa banganga zo kenda kokota banda kwa banganga na église ye kaka ba pesa ye titre kuna ya zala toujours au top, ancien de l'église, la famille. Jour mosusu ba pesi ye mateya talaka oza ancien na église ba pesi ye mateya siko ba mateya na ezali ka ba jeton. Tango jour mosusu ba yeko pesa ye dimanche boye akomi koteya aoteya ka boye mbala moko ba parole nyonso o nyonso a preparaki komi kokima akomi koloba makambo mosusu oyo ezata kutu na Bible te. Akomi ko forcer tika ta kotika zo boya akomi ko forcer jusqu'à ce que kaka na cher bandeko na nga na micro na maboko boye akweyaki akotaki hôpital koma sali 6 jours na koma. Tango ayaki kolamuka nde jour ayaki komitubela ye kosenga bolimbisi na église mobimba ke ye
vi na ye mobimba ezalaki ka bandako ya banganga na banganga banganga na banganga basakanaka na nzambe te. Soki omoni keno makambo ya nzambe peut-être na kote na yo ezofuta yo te, tika kombo ya nzambe kendo sala babezi na yo, me kosakanaka na kombo ya nzambe te. Surtout pona batu o bayebi Bible, batu o penza batangaka Bible e osala pasi penza ya makasi. Ba pasteur Denise oyo, Denis Lese, baza batu moko soit oponi nzambe, soit oponi na yo mokili. E kozala bien penza makasi soit oponi na yo nzambe lobi keno ngana ko servir nzambe. Ata soki ebela batu bafingaka balobaka mabe pona prophète Francis Tatou. Mais jamais bomona les prophètes ici batuni ye na ba interview kandenge ezalaka akota ba makambo moko ya ba politique ya ba polémique plutôt akota ba makambo moko ya ba buzz te azalaka juste na ba réponse na ye et surtout ba réponse na ye wana eza ba réponse moko comprendre que no papa oyo to prophète oyo atanga ka Bible mais ya Denis Lese donc tout na ye ba question déjà bo sentir que non azamu pagano ya haut niveau. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.